Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre reportage 10 jours après la victoire de Léopard pour Sabino. Le Lengue Kaniba Mani Bazali Bongo pour la victoire. Il y a Léopard. Enoch Pinta au reportage, votre journaliste d'investigation Toko Tambola à Bongo, Tozali na Willeri, Toko victoire. Tokotambola un peu 3-4 communes pour la Congolais Bazali Bongo Kosepela. Alors il faut se la victoire et Léopard place aux avis. Tika commentaire, tika message pour la charité. Vous allez Bongo c'est la victoire il y a Léopard. Continuez de suivre ces reportages sur Kongo Kili et non Kobinta. Merci suivre. Alors, victoire et Léopard. Et tant que vous allez bongo congolais, l'Ilobano est aïni. Bon, premièrement, merci à Congomani, surtout à Omalakisi, signe de maturité vraiment pour soutenir l'équipe de la République démocratique du Congo pour les Léopard. On a victoire à l'élo, ils allaient vraiment historique. Là, comme le monde de Merci. Dans l'ultime mois de mai, il y a moi qui sur victoire parce que sécurité allait. Bajen Baza en liesse, ma tournée vers Ningana, des ordres des. En tout cas, pour les Léopards, vraiment, c'est une très bonne victoire, une belle prestation. Je leur félicite vraiment étant bien patriote. Et l'Oronini Oyo, au CP Langote, mais dans le prochain match, au Keno, au Romo n'a pas bongisa. Bon, premièrement, et l'Ogo on a CP Langote, c'est sur le plan national. C'est vraiment Mawaming, n'a pas de souci de perdre ma valeur démocratique. Ma valeur patriotique, surtout républicaine. Dans les sports, nous avons 3 victoires. Nous avons un match unique, nous avons une victoire, nous avons une défaite. Mais les Congolais, le roi, le même place à Zalaki, il négatif. Il Léopard à Pola. En tout cas, sur le plan équipe, il y a parce que nous avons vraiment, pour la joueur, ce n'est pas facile. Mais les Congolais, nous avons un cadre politique. Quelques courant politique, ici, sur le plan social, il faut remonter la Tsarito-Koni. Au 21e siècle, les Congolais, surtout les Kinois, ils ont il faut le pas donc, et là, on a CP, ils allaient sonner, ils allaient vraiment très hantés, ils allaient vraiment, et là, comment que nous sommes un pays même affaibli sur le plan moral. Il ne faut pas oublier que politique, il y a un équilibre à Nyonso. Mais un peuple sans conscience, un peuple sans victrine, et un peuple mort qui est voué dans une disparition. Ce qui est là, Congolais, même sur le plan, il y a balé. Tous allez épeler masse, tous allez souhaiter défaite. Tout ça, comme on a dans les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes immatures, infiltrés aussi, comme on a dans cadre politique, infiltrés. Voleurs, délinquants politiques qui souhaitent sur les réseaux sociaux que RDC photo longwa pour dans intérêt dans bon mesquin. Quelqu'un comme moi, il faut suspendre à Bongo. Merci beaucoup. Dans moi, je souhaite dans Léopard, merci beaucoup. Parce que Bazali, sans complexe, avant dernier carré, tout comme maintenant nous demi-finale dans des centres, tout s'appelle Mingi coach, merci Nayo. Longue vie à toi et une belle prestation pour la carrière d'entraîneur. Merci. Ouais, franchement, je suis très ravi, je suis très content. Après 50 ans passés, on a gagné l'Égypte après 50 ans. 1974, 2024, ça fait 50 ans, on a battu l'Égypte.
Il y a beaucoup de gens qui vont parler de tir au but ou autre chose, mais tir au but, on a éliminé l'Égypte. Éliminer l'Égypte, c'est la victoire. On avait besoin de la victoire, on a eu cette victoire. Donc je remercie tout le monde, je remercie premièrement les coachs parce qu'il a fait de bons changements. Ces changements ont apporté à des trucs pendant la défense, avec le milieu de terrain et puis l'attaque. On a gagné les matchs, c'est une fête pour la République. Avec le drapeau, franchement, nous sommes très contents. On espère que l'équipe va atteindre les derniers carrés comme c'était le but objectif du coach. On sera à la dernière carré et puis pourquoi pas la finale? Pourquoi pas jouer la finale? Parce que j'ai jamais vu la RDC perdre une finale. On a joué des finales de la chaîne, on a gagné. J'espère qu'on va gagner la CAN. Check-up. Et puis je m'excuse envers notre joueur Cédric Bakambu. J'étais parti, je faisais partie des gens qui ont dit n'importe quoi sur lui. Je m'excuse et puis l'équipe a bien joué. Franchement, félicitations à vous, le journaliste, pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est une bonne chose. On se revoit au mois de février, mi-février, pour remporter la CAN. Check-up. Merci beaucoup. Ngai naza na problème à koloba boye keno biso bacongolais totika besprit oyo ya kolengisaka bato oyo Egypte danger oyo Egypte nini oyo Egypte ote na ntango tokomi na bapernative eloko te mosala ezali bomoni spectacle en plus couragement ezali wana ekende kaka bongo ti liboso po coupe wana balinga te oya na RDC wana eoya na RDC toza na kosepela tokontinue kopesa bango matondo mingi etya bango na bapriere mpo baplace ya badanger toleki eloko esalami te ti tokomi na tour nde bato nde banda kolembisa bato o te tosoni na bokecu olobi zo bokecu eza nzambe te bomoni baspectacle tokontinue kotya bango na bapriere tokende liboso mpo RDC eloko makasi Message na bajoueur baolanda. Bajoueur tout ça va mais oyo wana gafaki wana défenseur wana eloko abutaki nde adéclassaki bato donc mais basaku mais na bolingo lokwa toyebeke no nzambe azali mosala mpe ezali yango mosala elakisi emonani toza liboso. Merci. nazongisi kaka matondo mingi ekontinue kaka bongo titoya na coupe na Kisasa. Léopard, après Bané Belé, Lelo Toko ici, Égypte. Makanistan est aïni. Makanistan est là, je peux dire merci. On a une qualification de jeu. On peut se faire le coup en ensemble. Au bout du Makas, Égypte a été après trop, mais Lelo Bena, cette année, nous avons eu pour la Bichopé et Rolonga. Nino s'appelle en Makas, il est en équipe de Bichopé. Ça s'appelle la coach, classement Salati du Toko. Coach, classement 5 kitoko na ba joueur qui continue la coach. En tout cas moral est kitoko. Message na ba joko tout ba Rolanda Piquel, Mutusami, Silas Kantopa, bazali teme be ba Rolanda ko c'est bango. Message na opesa ka pona bango, bazaka ini, bazaka moko, esprit ça la kaka. Là toujours la sima moko d'amboka Fati Béton, on est là. Merci beaucoup. Voilà ndeko moi c'est Tozoka. Léopard, Tolongi, Égypte, les canistes Bon, pour nous, vraiment, on a séparé ma casse, on a vraiment très rempli, vraiment, le bal, on se sonne de la mboka. Donc, ça, on a bien, c'est vraiment très rempli, on a joué, on a vraiment joué de la balle. Donc, c'est l'équipe qui gagne. Alors, Batebe Baner, le Bagrote, Égypte, Rokokangote, Baro gagner, Bisso, voire même Congolais, Bangomoko. Posta qui est belé, mais les loyo, Bisso, match Sili, Tolongue, Égypte, et l'Égypte, Tika, Bisso, dans l'équipe. Pour voir le bani pour la Congolais, on a bané d'ailleurs pour prédire que l'autre Congolais. Congolais fantaisie. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Bon, remerciement coach et puis les joueurs au bassin de Moussala qui tombe. Bon, appelé Léopard, dit jamais vu. Mon Léopard, Bandimat, Tina Souka, Azole Mbata, Zobeta, ça va aller quand même. Bon, pour le match à l'élo, il y a Olobaming et ça a été félicitations d'abord à jouer tous les joueurs. Non, on va peut-être quitter. Nous avons assuré quand même. Oui, mon ami, ça va aller. L'Égypte va le bagger trop. Le bagger trop, Léopard, moi, c'est la mission. Nous avons assuré le contraire.
togane bango félicitation na bajoueur. Message ino kopesa na coach Rolanda. Bon mpona message mpona coach asala mosala na ye mosala na ye ala aobioko ayoka te classement kaka oyo azobetya sava toyebi déjà keloba an équipe tif na ye ere baobanda na défense eza boyeboyeboye ntina suka makambo akochange papamba eza te félicitation mpona coach na sepeli makasi komonaka mongongo ekauki bopuna léopard seke itiasa leo tolala te ezaka derrière léopard na biso. Merci beaucoup. Toke tozoka nalobi ndenge ezomona boye eza lipa mwa mbake namoni ke léopard oyo ya maloto oza mpena makasi ndenge toza na équipe boye epuis na effort ya chef de l'état tozomona mpe azosala effort makasi na félicité nanu Félix Tshisekedi na makambo oyo azosala par rapport à makambo tu tomona mpe na bamakambo ya équipe tozomona ke équipe ya biso etombama nzambe asunga ye mais likambo eza ke toforce boye toye na kopo oyo awa po omoni kopo oyo eza ya biso parce que baéquipe na baéquipe oyo eza makasi pro ezaki nde Egypte ezali nde Egypte ndenge Egypte ndenge tobuke boye bakameroun banini wana basala eloko te awa ifo toya na eloko awa eza ya mboka mpo bato bomona ke mboka eza bien. mbote papa mpona yo mpe toza na esengo mingi ya komona ndenge équipe na biso eganye mais au juste totalaka mwa moke estce tozobeta mpena biso moko mpe contre bamboka mosusu par rapport à l'injustice moko ezoleka na kati ya terrain match ebanda bajara bapenalti batie biso wana est ce que arbitre akoki kolekisa yango te match oyo tobeta liboso wana tala biso penalti eleka nango kaka bongo akoki mpe kolekisa wana te alors toutefois tokosenga kaka na bajoueur bazobeta très bien mais na suka nango ezozanga kaka ke bapi mpe ezokota te tosalaka banini tosala effort mpona mbala nsima toka koganye alors eza équipe na biso tokumisa yango ntina fin message na okopesa nini parce que bakambu bafingaki bakambu. Oui, effectivement, na eloko lolobela mpena yango wana mpena mingi message yali kaka ke joueur wana akoka kodécourage te bakambu bale yali mpona mutu nyonso tu oyo amoni ke toganye te akofinga yo oyo ayebi ke toganye akosepela kaka donc adécourage te bato bafingi ebele mais asalaka effort acontinue mpo ezali temps na ye. Merci beaucoup. Voilà ndeko omoni match lelo ndenge nini victoire te victoire lelo tosepeli léopard toza bamikolo batutu basepeli coach donc dans les bancs léopard ya libanga likolo donc ya kosakana te eloko tosepela na léopard atour oyo eza ke oyo avandi na bana oyo aza na terrain bajogo donc égalité na équipe eza makasi bajoueur batravaille likolo donc motu moko te na léopard anga na se Egypte lelo yanga abika te amataki tanga abima te mpo toyaki makasi takaki mbango aleki fama mosika donc danger elengi léopard donc fimbu na fimbu. Alors est-ce que c'est un loco au moins il est là peut-être prochainement dans match Roya na prochain match ezala te ezaneti nini? Ah bon pour le moment non tomoni yango te eloko tosepeli parce que tomoni yango te tokoloba mpo ya nini parce que bajoueur oyo entraîneur bamatia na terrain bazo remplacer système déjà entraîneur mpo bagarder moto ya bale nde ebetama donc le pas pour le moment na moto afai na bana moto na terrain Kale. Message na bajoueur ba Hollanda. Te bajoueur na musika courage léopard victoire na bino RDC mobimba monde entier toza sima na bino. Merci beaucoup. Merci. match aleli yanango ekipe ebeta kaka tobeti lelo ne ezoboma biso bajoueur na biso baolemba fort bakotiri ata kotiri te bajoueur basopa na bango bajoueur bakota tosala mpe basantemise aca motu amonana te moto akobamba fimbu amonana te neti gole ne match ana mama metokalelongo na kotia mama abi po gole na biso andoki gole atema na poto penalty yo gole yo bangisaka te bajoueur te gole akenda mpe abendi poto abendi boto mais yo gole mobimbo otelemaka na katikati bando otelemaki boningana te gole baninganinganaka les joueurs tous les joueurs bapartenaire mpo bazala boye tous les joueurs mpo azala
coup oyo abeta penalty oyo banie na kobeta penalty tokani na biso toboyiki atokobeta na penalty na bango barate biso tobeti toboyi te mbala nsima tobongisa nde toswanye gole fasala nini ayambaka bien abombaka poto bajoueur penalty po babeta bien babambaka nde bafini na poto esala biso mwa bien babajoko na biso tolingi bango oboyi bango te bana vrai bajoueur sikoyo ebeteli nde sikoyo poto tobeta ni bafimu ndenge ezalaka bafimu na poto esali bien sipasipote to toa libanda toswana mpona nini mpona bango toswana mpona bango sikoyo bango biso toswana mpona bango me bango kuna na tere basala babisalasala Merci beaucoup. RDC film na film Itoko tous les jobs. Voilà Ndeko, match to gagné, pression dans le boss Zaï. Merci monsieur le journaliste. Monsieur le joueur match à Lilo. En tout cas, les bosseurs ont félicitations pour la coach, félicitations pour les joueurs, la biso, bonne motivation, en tout cas bon boulot. En tout cas, comme vous comprenez que Léopard et comme vous avez les sites dans les Léopard. En tout cas, ça va pas une intérêt bien. En tout cas, félicitations pour la Zamboka. Félicitations pour la bino, journaliste, c'est ça la Moussa Malam. En tout cas, on a Michel qui était la Samba. En tout cas, courage, bon boulot. On a les capitaines de l'équipe. En tout cas, courage. Merci beaucoup, le capitaine. En tout cas, très gentil, très gentil. La félicitation est bien. On s'appelle un changement à coach à Salaki. En tout cas, le changement à coach à Salaki, il a s'appelé un casse et pour qui va un plus. Pour qui va un plus, mais ça, il y a moins ça, pour qui va un plus, moi, bien pour ça, l'équipe est en victoire. Alors, bon boulot à coach, en tout cas, la félicitation est bien pour la pour ça, les autres est malade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors RDC to gagné na bati Robi au moni match on est dès le début il y a pas banane banditi na suka na dia ni sentiment l'équipe na ngai général biso na ina de petit mais il y a qui na ba un point na na sur la casse il y a remercier même si na président Fachi na moment où il est score de premier donc dans bien Axel Susu dans sur to ko manisiko to na to selo ko to na posa nini na match lelo CPL 5 hotel bon ni yo CPL 5 hotel ezaka kanginde bon na mona bon et mingo le bete pour moi de fête mo hotel na mo de fête mo hotel pour na pesera faute na arbitre pour na toi o ya pesi biso o pesi ba voisin bon c'est la penalty hein to pesi to la seka biso le bete rande ballon a gagné biso na soki na 1977 4 soki na 74 na biso le bete na 2024 donc c'est que tu auras l'icône. Merci beaucoup. Merci.